natambusaki bomoi na nga na banzela ya pamba na manso nasalaki na mimonaki ngai nzambe emission nini o ngai nasalaki te bonganga nini o ngai nakotaki te anga mokili oyo makambo ebele nazokamwa ke nakomi ntina audace ya kokotisa mama ya batu mama ya mokili mobimba mama ya peuple congolais na basalite na babétise onga nazosala esi yokanisi ndenge eza boye mama mwana ta sumbele na loboko okata loboko ke na lobi nga mpe na lobi 48 oyo topesa ina ke okomprene ke na mboka oyo ngai naza moto fo nazwa badiplôme de mérite ya kolobela batu po batu balobelaka na bango batu me nga soki na ye ozomona ke ntango na yaka mpena kolobela mutu esprit na nga nyonso vi na nga mpena na yaka to panzana bien diplôme de mérite ongo ozwelango ta na mboko te bato bapesaka bato badiplôme nde nalobaka kitoko nani nafingelaka bato nga nde naza boye kuto koyebisa nga papa kosote bible te sumbela nde bible bato baotala biso nde nini bible papa kokotisa bible na makambo oyo te kokotisa bible na makambo oyo te kokota bible na ngai moko nde oyi te kokotisa bible nga na bible oyo tala ndeko na nga uswana mon frère tellement yo lobi mon frère kosote te ochiye na bible oyo eza sacré na sundelo le bible sikoposano ezali na bible yo lobi ochiye te po ken mpiana abimisaki biblia abwaki limungu abida 48 heures yango nga mpe na yeli yo siko nga nasala na bible 48 heures na yo lelo 48 heures na nga lelo nde bopesi nga don ya bible te nga na yelo bible nasala nango nini kasi nga na yelo bible yo mpo loba osaka te nafukama na mungu yo oza na mungu te nga na mungu te me nga na mai tokobunda na nzoto te tokobunda na molimo tokobunda na nzoto te tokobunda na molimo nzambe ya mort nzambe ya edingwe moto na ngenge nzambe ya banganga nyonso ya RDC botala bitumba tokomi nango na keni mpiana bokatela biso likambo oyo swati moko akende swati moko atikala oyo ekoya eya ngai mpe nazosaka ndenge yakende ekosaka na bible mon frère kisi eza yoka nayebisa yo awa sikoyo tookota sikoyo na vie ya kisi ya spiritualité te kasi de corinthien mpo ezopermete ngai na préparer de satan deuxième satan satan de sikoyo na préparer satan de omoni na fongoli boye ken piana ken toza awa nanga na yo lobake tokotaka prison moko te na Belgique nanga na yo ken loba tokotaka prison moko te na Belgique ken kosakana na ngai te po sino te na koya kobimisa basekret nyonso tobimisa. On est de collaborateurs. Cette émission sera aussi diffusée dans Fimbu na Fimbu. Ekoleka na Fimbu na Fimbu. Fimbu na Fimbu. Fimbu na Fimbu. C'est partenaire na ngai. Ekoleka pe pa na ye. Mon frère, supprimer mission au nyonso. Yoka, mon frère, supprimer mission au. Yoka. Au piège ngai. On nous piège ngai. Yoka, na baki nga na kocha makolo na Fimbu na Fimbu te. Mon frère, au piège ngai. Yoka, mon frère. Mon frère, ba utiliser yo. Na ko utiliser ngai. Papa benga la police ba utiliser yo na okangisa yo na yebisio na zokangisa yo na zokangisa yo na kangisi yo vanda mo fo okende te ya besoin matériel na okanga yo na yebisio ngoko na niveau na émission nga eleka pa te na zokango matériel nyonso matériel tika na simba totalité akanda ngana linga ba jeote pour mes amis omusima ngana nzoto bato baotala biso sikoyo respecter na kango longo lango eleka pa ken na tikelio kenani toleka oleka wapi na okange kamera oleka te okanga ye na okange na obuka kamera Congo Lisolo
ya Théo Zambrota, Fondation Vibi, ya maman na biso Vanessa Isabelle Banza. Babi Fondation Oyo, ezali ko sunga, ezali ko aider. Même biso ba journaliste tous en akati. Donc affectueusement, je te salue maman Vanessa Isabelle Banza. Nous te saluons affectueusement. Chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude égale respect. Merci na balandi nyonso o balandanga na RTVS 1, balandanga na Congo Esengo. Na sepeli pena parce que na moni bapel na mino les gars qui tellement belé non Jean-Cy, tous en a possibilité à Kanda. Et on a le baki non. Aujourd'hui, il faut nalanda eti nati. Et on moninga il est le Jean-Cy na tambolinga na dream team nanga mobimba. To kutanalité à Kanda, to solo la, to tuna, qu'est-ce qui ne va pas? Après sa position par rapport à ma propos naïe, par rapport à ma marmnaïne. Voilà pourquoi affectueusement je salue aussi mère Nabiso Nadine Chala. Toujours carte joker, il est jamais à Katana. L'été à Kanda, les logenciers à l'Indio à domicile, bonne santé. Oui, tata Nabiso à l'Ikola, zo batela, pe azo bomba biso. Soki ya batelité, ya bombi bisoté. Mon côté ou à côté le mapo batela biso. Baboti o ya biso basali musala, pambate ba memaki biso 9 mois na libomo. To bota mi pe to ena mokili. To tamboli pe na nzela ya betili to kutani pe na baebala kisio batangisi biso. To pusani pe mukie to kaina banda kwa nzambe to kutani na basali na nzambe. Na batu wana nyonso, na ba parents na biso, na basali ya nzambe, na ba voisin, to kepe na famille balobi chef de famille paza moko. To kei pe na mboka to kuti pe ba autorité ya mboko to bengi bango ba konzi ya mboka. Mais biso nyonso na se na moi mutu azobatela biso ezaka abobele nzambe. Na pesio merci ndenge oyekolanda ngati awa yawe nzambe tata na ngai ya likolo apambola yo bokutani se die na ebisaka bato bele ba rencontre ndenge na ndenge salamaka mais po bokuta na fo nzamba permettre même ya okene ko boma mutu même ya okene ko bongisa vie ya mutu même ya okene ko traiter mutu na maladie o ya zobela fo kaka nzamba permettre na sepelaka na musalo bosalaka makasi mais na ebisaka nzambe pouvoir oyo pesanga na sama bele o ya fumuki mbangu et pesa même n'importe qui te et ko bosana te kombo ezalaka nani Luonda pouvoir onga na zanango na ebisaka nzambe boye aya pembeni na ngai soko permettre te aya te eza na ba journaliste belé chaque jour ba journaliste ba benga kanga po ba ya kozwa interview soki na lobby 50 baza mukie chaque jour parce que toza na ba chaîne na ba télévision ebelé toza na ba YouTube bato ebele pe bazo ba page na bango comme le ko ba chaîne na ba télévision et sengela yamba mutu poacha na page mais tika na yebiso mon frère wana grâce à nzambe ozana grâce à nzambe nzambe nde mutu a permettre yo opusa na pembeni na ngato solola soki a permettre kite na ngaki na yamba yo te tika nkolo pambola ba nyoso bazali bana mboka ba diaspora peuple congolais ya niveau nyonso ya ba niveau C ya niveau likolo ba ebatangi na ba ebatangi te na ba ebazo vivre masasi na ba kwemoko quelque part na ba ebazo vivre ba macheti ba kuluna ba kwemoko quelque part ya République démocratique du Congo nzambe tata pambola bino. Merci beaucoup Lité Akanda na introduction na yo na début na yo parce que ngape na tuna yo na début oza bien bonne santé parce que naninga mabete ko mona yo lokola neti romi na ba problème ebele. Est-ce que ça na ba problème to ça na problème te? Oui. Problème surtout na ba biso ba oyo. Soki na lobby na zangi problème c'est que na mikosi. Oza na problème ngai problème eza lokola mai ya komela pe bilei na ngai ya kolia. Landa biloko na ebisio. Na ebite soko zo comprendre. Eza na bato bakimaka problème mais nga na koka kokima problème te atena bongisi na yo lelo lobi na koya kobebisa. Est-ce que bando uta voyage est-ce que okenda CNPP banana uta voyage nanu na ke CNPP te po naza na mbongo te mais nazo senga ba soutien ba kondia mboka ya papa Gentini Ngobila nazo senga epa ya Jekoko Mulumba
batia ba frère na bango ponga na kende kozwa ba soin pour na zape mutu ona koko tambola na public ya batu te pour ça danger. OK, kasi yango na ne pena na ngana yeba parce que comment on a déjà boyé nga mo PR mo yango moni na créer moi distanciation boyé pour raison. Na zo mona lo rôle neti moi problème mental ezali. Oui. Parce que zo gérer yango ndene. Effectivement, nazo gérer ngo par rapport nenge esprit ezotinda ngai. OK. Nazo gérer ngo par rapport ya bato pe na vandi na bango. Ce qui ba pesinga ya komela, o ezo baby salisusu nga makasi na meli na baby. Ce qui ba pesinga pe o eko tianga kimia na meli na zwi kimia. Ce qui ba pesinga ipe volume o eko lalisa nga pongi na meli pe na lali pongi. OK. Lité akanda. Oui. Tonto yeba na bosolo na bosembo. Eta nini oyo yo zala na yango. Jour ozalaka na Ken Piana Valita Mbwe na Mukuba la biso Mutalikasu. Ozalaka na eta nini. Outaka na kwiti esika oyo outaki nde ba melisaka pe calmer yo to ozwaki kwiti wana epa ya Ken Piana. Voilà. Ah. Otalaki nga na TV hein. Otalaki hein. Otalaki yo. Ah. Et puis si ma be makasi hein. Pour batu ba benga trop na ba téléphone ba bio mati makasi. Six o kangi mboka. Ngabi ah. Ngana maladi bino bozolo ba six na kangi mboka. Mutu azobela. Bino bozolo meme na hôpital bozolo ba na six o kangi mboka. Awa. Po awa na koleka na diarrhée e bimi nango. Mais ya awa esangana kate po leka diarrhée. Ya awa eza bloqué. OK. Surtout neti ba période ba malili makasi boy. Eza mabe makasi pona babiso. Eza bloqué le roi nzemba fali. Eza ate. Oui, ekoko ça peut bloquer. Et ba bloquer ça ba sorte belé tout comme il y a bloqué cadenas, tout comme il y a bloqué simple. Tout ça na ba sorte ça ba bloquer belé, tout ça na ba bloqué cadenas. Bloqué cadenas c'est wira. Bloqué simple, il a fallu poupa. OK. Ozolanda. Siko jibisa. Oui, eta na nga na zaboyi. Ngai soko ye na kati ya ndaku na ngai oko sepela. Osepela na nini? Na sensi ke bato balingaka kwiti soka ye na ndaku na nga na lobaka ah tokosala amitié ya kitoko. OK. Po nga na lingaka nga na zomela po zo sa nini ozomela. Est-ce que Ken Piana mela raté, Valita Mbwa mela raté, Mutalika soit mela raté. Est-ce que mela gi on a banani parce que dans la ndio lobby ba melisa ki ya mo est-ce que ya molimo, ce qui ndeko ki ko expliquer des sens wana. Oui. Effectivement ozana raison. Parlant na ningina lobanini ngai avana bima na porte ndaku nazanga rape ko bwaka mwa mabanga te. Mwa chweke. Ba mesure wana. Na ba ko ndenge bateka. L'état peksa ba mesure wana. Te l'état peksa me batu bazoteka. Akanga bezine. Oui. Okangi bezine to ko peksa biso ndenge ni. OK, yo bwa kaka. Ngana bwa kaka. Tangu na ye. Oh, ndeko na ngai. Siko yo ningo condamné Ken. To ningo condamné Valdi. To ningo condamné Mbuta. O condamné bango par rapport à quoi bango basali eloko oyo Bible zoloba soki oye pa ya batu ba ya mio na kimia sengelo tikani kimia. Okoko ye pe pa ya batu ba ya mio na kopo ya mai. Bible zoloba boye. Oye pa ya batu ba ya mio na kopo ya mai. Bakozala beni na ndaku wana. Siko oye pa ya bato ba ya mio na guna yo na biloko yo melaka. Papa, bango ba mela te o bango ba pesike ngonga na komela. Est-ce que ba pesaki yo ya solo? Ndeko na ngai. Kokutana na Ken, okoko mela ya spirituel, okoko mela ya physique, okoko mela ya moral. Pour eza tout entourage moko eza mystique. Spirituel ndenge nini o mela ya spirituel. Eza pe na ba whisky spirituel. Eza pe na ba whisky physique. Eza pe na ba whisky moral. Expliquez biso yango. Kasi te ezo dépendre bato na kutana ki na bango. Parce que yosko jour wana melaki combien? Il y a nyonso wana spirituel physique. Na melaki nyonso na melaki ya spirituel, na melaki ya physique, na melaki ya moral. Ya physique eza auto melaka boy na milangi. Ba yelinge loko. Na meli. Tobandi musala. Siko na se wana. Biloko nga na bimisaki.
manque ya contrôle na contrôler te nazonga na ndako tongo etani kuite sili ba appelle bani yo toko boma yo yo toko assassiner yo yo nzoya bimi yo keba na biso oh ba keba ngo ekome bele benga mutu moko ndengeni et puis ba keba ngo tango ezoya peka na ba numéro différent ezoya numéro moko te au monde il y a plus ebimi, il y a plus 9 ebimi, il y a plus 3 ebimi, il y a plus 4 ebimi, il y a 0 ebimi ngabitete. O e communique mususu. Bo bengela ngai nanu, mwana elanga téléphone. Tangu mwana elinga téléphone, na sali remix ya kotala makamuni nyonga na lobaki bazo bengela ngai. Tangu na talinga lobite, o ezanga ite. O ezanga ite. Mais siko obi goza na danger. Oui, effectivement ngana ebi ke na danger na minute. Goza na danger siko liboso ya Ken. Oui. Ken a tchela ki o Bible, tchena mungu apesa ki o 48 heures. Oui. 48 heures ekoki lelo. Ah. Maman livre robenga ote. Oui. Maramnoye ko simbate. Oui. 48 heures eza lelo. Parce que jusque là pe na moni pe le roi net mère a bengiote. Ozuma te ke maloba ya Ken devant Bible est impacté. Te. Na ningina loba biloko mo eza somo makasi. Vas-y, motema er mo kezo loba tika motema msezo sanga loba. Te loba. Mais bo supporter ngai. Je suis votre frère. Na loba. Loba. Ah. Ken aza mwana soda ninga loba na ba télévision. Si. Na mitunaka. Yaza mwana soda. Avant d'aki na camp nani ngana bimiselo ko mo pona ba camp loba fongama ese camp chache ko take ngai to camp kokolo ba otaki ona ndé te nani na bimiselo ko mo boye na bouleverser ba camp bumeza li ba camp bumba na renverser ba camp pour stade longo ekomi ba camp na lingi siko na betelo ko mo boye tomber siko bana ba soda ba take ngai David Lutete Gausho. Yebe mwana soda, David Lutete. Yaza mwana pasteur, bazarana ba soda. Azana ba soda. Ah, famille pauvre pas si hein. Sona ina famille mbongo eloko mona ngana loba pona ba camp. Donc yo lingo renverser. Na nina renverser ba camp. Pour moi on a renversé ba camp. Na koma siko ennemi ya bana ya ba FARDC. Na koma ennemi ya bana ba JR. Na koma ennemi ya bana la police. Nakoma ennemi ya bana mura nakoma ennemi ya shikata ba shikata te me bana na bango ozo comprendre lo ba boti na bango ya basuda te me bana na bango po bana na bango na zo placer bango ndenge moko na Ken po Ken eza mwana ya soda renversé na renversé vas-y wenge melisinga pema sikona meka na basoda fimu na matako nzambe bon na loba vas-y renverser goloba na renverser omoni Keni na mokili oyo ato renverser ya William mokili oyo ezaline ya note mokili oyo ezalina litomba te mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele anga mokili oyo makambo ebele natambusaki bomoi na nga na banzela ya pamba na maso nasalaki na mimonaki ngai nzambe emission ninio ngai nasalaki te bonganga ninio ngai nakotaki te anga mokili oyo makambo ebele renversé omoni Keni piana aye na Bible alobi na sote Bible azwi ba mungu abwaki na kati ya Bible ndeko na ngai omoni nazana ba respect beli ningi na fandi boye pona papa na biso le prophète monoko nzambe Emmanuel Lidodi que je salue affectueusement Emmanuel nazana ba respect beli pona papa wana oui baraye namuna kika na musika
OK. Nano yambanga penza te officiellement nde ba yambaka mutu. Mais na mona kika na musika. Po yo pe 48 € lobaki ko kalobi. Pona ken piano. Ya yo lelo. Ndeko na ngai. Fongama. Ngai ba affrontaka ngai te. Boza la témoin. Est-ce que nakoko banga makambu te na vie na ngai? Est-ce que kosenga wenge pardon? Et qu'on dérange Ken na nini Ken ya ko salela ngai mission. Po yo pe peut-être. Ngai oui effectivement na za maladie na ngai. Mais ni ko lo bati lo kwa na za maladie ba rejeter ngai. Mon frère à moi, l'année loko na lobesa très capital. Moi m'a renversé ndé. Nazo renversé. Po ya Willy Moucheni à côté. Oui, il y a Willy Moucheni code mboka plus de 140 ans à côté la ngai. Et puis batu ba côté la ngai ba zebele. Po na saka moi na mboka. Papa. Ken na lobby, nga pe na lobby. 48 h 48 heures auto pesa ina Ken. Le roi j'ai koko mulumba tonini. Ozolanda. Ya pesinga 48 heures nga pe na pesa 48 heures. Mais yeza lelo. Yangeza lelo. Siko nga na yebiso boye. Ken, pardon de ko na ngai. Nazo boye loko yo. Kokoti saka famille na makambo yo. Omoni ngani naza boye. Je suis enfant biologique. Il y a maman Olive Lembe Kabila. Que nous saluons affectueusement. Napesi maman na ngambote. Nazo kamwa Ken komi tina audace. Ya kokotisa mama ya batu. Mama ya mokili mobimba. Mama ya peuple congolais na ba salité na ba bêtise nga nazo sala. Et si yo kanisi ningeza boye mama mwana ta sumbele na loboko okata loboko. Est-ce que tangu mama benga kangai atuna ka Ken? Atuna ka famille ya Ken. Yo pokotisi mutu munene le roi Emmanuel Dodi. Oui, effectivement, po bangonde babandaki. Ozomona. Ngana kanisa ki ba Ken baza ba nerf solide. Na kanisa ki ba Ken ndenge ba yaka na ba TV ko lobela batu. Soki o lobeli ya ko supporter. O comprendre que na mboka oyo ngai na za muto funa zo ba diplôme de mérite ya ko lobela batu. Po batu ba lobela kana bango batu menga soki na ye. Ozomona ke tangu na yaka pena ko lobela mutu. Esprit na nga nyonso vie na nga pena na yaka to panzana bien bien. Diplôme de mérite ngo zwela ngo. Kana mboko te bato ba pesa ka bato ba diplôme ne na loba kitoko nane na fingela bato. Na propriété wana ya ko papa. Wana ya ningi na nga malade ya mutu ba ochape na se sonné. OK. Ba okoma na se Bible na mungwa. Bible na mungwa asote Bible 48 heures yango ekoki kasi na yebisa yo. Mama benga biso chaque jour te. Na be intervalle date nanu ekoki te. Toza awa yeche 48 heures mais liko lobate 48 heures wana ye muta pesa ka mama ba date yo mama bengela ka biso. Mama benga biso na goût na ye, na volonté na ye, na air na ye, pe na ba programme na ye. Ezalaka te Ken ne muta ko pesa mama programme 48 heures ko benga ye te. Eza Ken te. Mais Ken c'est que Ken a frappé ma casse. Ken a frappé ma casse. Kasi nga na frappé ma casse. Oh, quel aura Bible te hein. Et la Bible les a fort hein. Bible. Oh, ndeko na ngai. Toza awa. Toza awa. Est-ce que yo sauté Bible? Ngai. Oh. Ngane na zaboye. Kuto ko ebisanga papa ko sauté Bible te sumbela nde Bible. Batu bota la biso. Ndenini Bible. Papa kokota Bible na makambo yo te. Bible. Kokota Bible na makambo yo te. Kokota Bible na ngai moko nde oyite. Oyo. Kokota Bible. Ngala na Bible oyo. Tala, ndeko nanga usoma na mon frère. Oyo. Tellement yo lobi. Mon frère. Ko sauté te. O chier na Bible. O eza sacré na sundelo le Bible. Wana na oloba Bible na moko onga na salaka. Na oloba Bible nzambe te. Bible oyo. Ebo yo za. Te papa obemelanga lisolo na ba chrétien. Na boyi problème na bana na nzambe. Mon frère. Ngana elo Bible. Oluga Bible yango. Na okatango. Ah wolo ko mina problème mususu Bible yango tana na biso na okatango. Mobimba la Bible yango yo. Ngana elo yango. Siko posa no ezani na Bible. Yolo be oshiet. Pour Ken piana abimisa ki Biblia. Abwaki limungu abida 48 heures. Yango nga pe na elio. Siko ngana sa na Bible. 48 heures na olelo. 48 heures na nga lelo ndebo pesi nga don ya Bible. Te ngana elo Bible. Na sa na ngoni. Kasi ngana elo Bible yo po lobat. Osaka. Tena fuka mena mungu yoza na mungu ate. Ngana na mungu ate. Me ngana na mai. Toko bunda na nzoto te.
Toko bunda na molimo. Toko bunda na nzoto te. Toko bunda na molimo. Nzambe ya mort. Nzambe ya dingwe moto na ngenge. Nzambe ya banganga nyonso ya RDC. Botala bitumba to komi nango na Ken Piana. Bokatela biso likambo yo. Swati moko akende swati moko atikala. Oye koya eya. Ngai pe nazo saka. Ndenge yake neko saka na Bible. Mon frère. Kisi ezak yo kana ebisa yo. Awa siko to okota siko na vie ya kisi ya spiritualité. Des Corinthiens nazo mono na. Des kasi des Corinthiens pour eso permettre ngana préparer des Satan. Deuxième Satan. Satan de. Ah siko na préparer Satan de. Omoni na fongo liboye. Ken Piana. Ken toza awa. Nangana yo lobake tokotaka prison moko te na Belgique. Nangana yo Ken loba tokotaka prison moko te na Belgique. Ken ko sakana nanga ite. Po sinon te na wako bimisa ba secret nyonso. To bimisa papa mongane na zaboy. Esina tonda mafinga. Ato bandiko finga nga banda tongo tipo ko esina tonda. Mena boyi na bimisa biloko esa na nzela te. Yoka. Tika na ebisi yo. Luonda. Luonda. Oui, na Hollanda. Na Hollanda. Toza awa. Emmanuel Dodi. Abenga Ken. Omoni makamone na lobby déjà. Nena belele déjà mort. Nena belele dingwe. Bangone bakoko na ngai. Landa tika makisa koma. Auti ko lobango bana longo akuna asundola bakisa koma ko bela. Azongeli na ba moto na ye. Biso nyonso to landi ye. Tozoka déception tango atika makambo ngo biso place au côté za la susté. On peut ça combien d'heures 48 heures les. Ngai na pesi Omoni 48 heures na pesa. Omoni 48 heures na pesa kiwana. Eza lokwa ndeti ko boma nanu moral ya papa na biso le prophète de la nation. Prophète Emmanuel Dodi na bomina nous déjà moral na ye. Toza awa na zo bisa yo. Mon frère, Canada tia le dimanche za musikate. Soki dimanche assemblée na ba franchi. Kuna na église na biso na franchi. Boy ngana kota kuna te église a mboka. Ya Congo poto ni maga papa wana. Na musalo ya salaka. Mon frère, kenya eko seranga makamu. Kenya melisinga biloko. Alangwi singa pona lobela batata mikolo ya wenge bilobela. Ndeko na nga tozalia. Soki dimanche ba yambi ken église. Lobanga ite. Oyamanga lundi. Toza awa. Oyamanga lundi. Donc si je comprends très bien dimanche ken okoko ken église te. Peso ka kei ba oboya kota. Voilà ce que c'est que on a problème à ma colo. L'on explique que au tambola te mais soka. A ko tambola mais soka comme une église. Prophète Emmanuel Dodi a ko pesa ordre na protocole à kota te. OK. Song sa Bible na place. Nzamba limisa biso ba bêtise to ningi to sala pona Bible. Song sa Bible. Mais awa ndesko kotisi ba kombo ne ba mort na kati. Te bango bazala kuna na kati sa Bible te. Kuna za ba Matthieu ba Thomas ba Jean. Na profiter pe na kota pe ba oya biso atami ba lete ndeko na ngai. Je crois qu'un piano, le message est passé. Oyomoro oyoki. Biblia et bimaki. Batbolanda biso. Et puis na soti na ba nie spirituel. Ndako akene zo ko masolanie. Oh, te ba na zotina bana mushetu akala. Na zotina ba nie spirituel. A ko konfone su na kati ya ndako na ete ndako nyoso yake no futela ndo ka solanie. Na ebiso vérité ndeko na ngai. Komekate o mutakala na nkolo. C'est le pasteur liti akanda frappe na retour. Papa, olingi ce qu'on appelle ça Ken Erni. Deli ngunde vimba. Wana te. Sika mamwana. Mais siko makam oyo loba ya ba kaka ekota na pale na ye. Yozo mona te wansko eva. S'excuser na longolango. Bonne na lobi ba kuna de bandi déjà. E bandi déjà. S'excuser na longolango. Na yoka mutu te. Même à le père Emmanuel Dodi, le prophète de la nation, moi nzamba bengi singai na royate papa. Na royoka mutute ne na zabo esina siliki. Ah sikoto bana bonganga. Soki yanga moko na kokite na kyo luka ba mezo asika.
Maison ya biezaka maison ya Nzambe. Moto solo là Nadodi Emmanuel prophète moto Nzambe asangisa bino. Naboyi. Il faut pas sangisa bino. Naboyi. Pas sangisa bino. Papa ngasoke sina bebe na moto na sangana kate. Nako sangana te. Wala za moto na Nzambe. Il faut moto Nzambe na yo kaka ye na yebi puissance ya papa wana. Ako sangisa te. Il faut sangisa bino. Naboyi. Parce que bo yo zotinda bana bazala kata ndaku. Yo tina salité solo. So bikeni ye ayoka solo bongo bana siko ba kovandela ndeni. Bana ba osuka wapi? Ba vivre kana solo nyei? Na bana ba vivre na solo wana. Ouais. Ba vivre ata yo moko. Ba vivre. Dans ndaku nyonso bongo ba ndokeni. Na pe na vivre ya ngotango na bana ko sala kati mazo. Abwakela ngo na ndaku na vivre 6 mois na solanier. O kimela wapi? Mayo zo sokola solanier. Biloko zolia solanier. Ndaku solanier, kiti solanier. Kanga motema ti ba yaki ba bwaki ba maya nkamba ba bwaki ba maya fumuki mbangu nye kimi ekota. Nengo lobi dimanche wana, moi je veux faire en sorte d'être avec le prophète Emmanuel Dodi. Na sala vraiment tout réconciliation ne salama parce que makambo nezo kenele. Surtout ya yo ezali na landaki interview mo salaki lobi ba maladie. Te ko sala bongote. Ko sala bongote. To changer page wana, je crois to tiki on a maboko ya moto Nzambe Emmanuel Dodi. Nanga tout na obu. Qui sinjora ala sexe ni. Bon. Eza pe besoin onga na sana ngoma kasi to luka jour nde kwa kitiselanga bilamba natala. Na yeba venjora azana oya mibali to oya basi. Venjora zo compliqué biso to zo yeba te sexe masculin pluriel féminin ezo yeba na te. Moi si mobali to nengeni ndeko na ngai tuna yeso akoko permettre na ya na yo totala. Côté les gens ont problème té hôtel mais aussi mbade. Oh ndeko na ngai. Ko si me saka contrôle. On vérifier. Yo mi docteur ou ça ni touché. Oh mais nga na salle doctorat. Doctorat ni. Doctorat biblique. Bon biblique maman touché. Cité ou ko toucher ça simple pour ngai. C'est bino boa ba dadi oza ki moi sia bato yeko sambele pa na yo longole bilamba za na robota. Olobi pona bongo te otuni sexe. Ya njoga. Pone yo zo lobela ngozo yeba te. Nanga na yo to yeba te. Ngala yebi. Vieux to femme. Femme. Mais pourquoi vieux? Non, parle mon frère. Tu as commencé en français parler? Bon, là maintenant tu veux parler en français avec moi. Oui, mon frère. Maintenant tu blagues avec moi. Parle. Non, vas-y, on parle en français. Oui, j'ai de sexe de. Oui, sexe de Njora. Tu veux vérifier vraiment réellement son sexe? Oui, il faut vérifier. Et puis si tu le vérifies, je vais toucher ça. Tu vas toucher. Je vais toucher. Toucher comment? Si c'est femme ou c'est garçon. Tu vas toucher comment? Je vais toucher quand il déshabille et puis je touche. Où? À la corde. À la corde où précisément? En bas. En bas où? Au fond. Au fond où? Précisément. À la place là où on fait les pipis. On fait les pipis où? Tu parles de quel pipi? Oh mon frère, c'est que tu me compliques. Non, je veux juste... Non, je vais faire comme ça. Et les jours où là, je vais confirmer qu'elle est femme ou il est garçon. Donc tu veux le toucher? Oui, pour confirmer. Si, en bas, au fond? En bas, au fond, si on te voit qu'il est dans quelle position? Position famille ou bien position garçon? Mais là, maintenant, elle doit être nue. Oui! Oh, mais pour vérifier bien, il faut ni. Oui. Alors, toi, tu préfères le voir ni. Ça va te faire des bien aussi. Ah, ok. Na confirmé, à partir d'aujourd'hui, elle est femme ou il est garçon. Maintenant, elle doit venir chez toi à la maison ou bien vous allez aller chez elle à la maison. Sans problème. Il peut même venir chez moi, même chez lui là-bas. Tous les côtés, même ici, on peut contrôler même ici. Consultation. Oui, moi je fais la consultation. Je sais comment on peut consulter les gens. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Là, c'est mon domaine. À côté des femmes. Je suis sexologue.
Maintenant, oui. Parenthèse, toi, Non. Français toujours. Provoquez-moi. Français. Pourquoi tu m'as provoqué? Ok, c'est bon, on va continuer en français. Non, Alingala papa. Et voilà, donc, comprenez, David Lutete Gaucho, tu nous suis depuis l'Angola et puis Paolo Tudilo. Je te salue. Oh, Paolo Tudilo, eh bien. Ouais. Moutounangati. Ah. Je salue. Ok, nous te saluons affectueusement. Ce qu'on a dit, pastalité à Kanda. Oui. Bassin, il y a qui c'est une journée salioni. Té. Naloba qui en otika na lobati. C'est rare comme on a monté na nzoto mibali na mabela minene. Nzoto mibali remarqué ngo. Na remarqué ngo na Kovo. Pendant tout monde place à planter. Et bon le 8 mars on a atteint la tapa. Non, moi si à koko la taka liputa te pendant le 8 mars. Mais ça c'est Christine. Oui, bien sûr c'est Christine. Pourquoi raser comme ça comme les garçons? Et pourquoi les gondos, les culottes à tout moment et les bras cassés? Leader américain. Leader américain. C'est comme ça mon mobali. C'est pour cela yango na sengi na République démocratique du Congo basunga biso pona makambo a venjo rato yeba aza mwasi to aza mobali. C'est ça mon souci. Tout ce que na Kisinjora héritier Watanabe que je salue affectueusement, la Pulga, Cosa Nostra, le Magma, figure emblématique de la musique congolaise, héritier Watanabe, Azongi Seli, Kisinjora, passeport. Oh, deuxième fois, même famille, Bazong c'est la banque de passeport. Prince Babi Bazong c'est les passeports. Pour ma maintenance, il y a Maniké Kisinjora. Aujourd'hui, Bazongi Seli, Kisinjora, passeport naé, mais Azo réclamé passeport de service au Basalaka. Le voyage allemand n'est pas compte à l'État. Voilà. Côté wanani na golobango kitoko koleka makambo nyonso na lobby. Fongama. Omoni ba venjora baza ba semer de troubles. C'est-à-dire place ya njora ezanganda diamba, ezanganda lotoko. Eza na ba boîte esika ya komela musique esika ya kobina na bandule ya en plein air. On est sigani. Ndeko zo compliqué nga po ani ko. C'est sika nini. Esika na ye eza ba place on azo tanga ba kombo nango. Komema venjora bien azo préciser na nganda ya diamba to pe komema ye esika whisky ezo mela makasi to pe komema ye esika kulune ezo salama. Tu peux comme mayer na box ya to éviter box ya bana bas to box ba mbali ye to ko tchai na box te pour to boka libele na likofi moyen to tchai kuna zate na karateka te mutako bete ebo na libele te et pas sugi et ça pamplemousse te biloko wana mi bala mi maka ce sont des pamplemousses je mona mutu ba beti ye likofi na libele panzani avec Fox na meka pa na yo te cheboy Tengana eboyange panzana ndeni. Ekota siko na kati. Etika libulu bana likofi na oneza boso obeti. Pan. Na beti venjoga pan. Libele pasuki pou. Ozolanda aza makasi venjoga. Te aza makasi pona ko buna na batu mususu na nga kao. Vous êtes sûr? Je suis très mordant mon frère. Na betelo lisolo. Vas-y, fongama. Ngai tangu nazo bunda catch. Catch okaka ya catch. Soki na bedingwe ko na bandenga ba quartier à l'époque ezalaki soki na siliki na menace moko zo leka na quartier po kande kitanga fo bakatanga Kovo. Oh. Siko na siliki na tongo bokatinga Kovo. Bongo to na silika na pogwa. So Kovo so bakati yango ne kitinga kanda. Na compenser que basopelinga mai ebele na mutu. C'est que nous avons faut bakata Kovo ko ki peut doser température. Oui. Na ninga mabete. Pas mes atteints. Non, c'est que na mandefu pena. Mon frère Landa. Bazongi cela à l'époque na mikole uti koleka. Prince Babia bazongi cela passeport. Justement ezalaki ba insolente, ba insolancité ya maman na ye na tata mwasi na ye. Lelo bazongi seli venjora passeport na Latini Wata et pas ya Gogan
moto na tembe tour de contrôle héritier wata bazongiseli azongisi yango na esengo te nayebi motema malamu na motema boboto ya notre frère héritier Watanabe moto na tembe bato ebele batretaka ye lokola orgueil mais ezalaka orgueil te eza boboto oyo eza kati na ye abotama na vie ya kosunga bato. Le roi Junior Itashima, le dollar bivore. Watala lanzala, mais bato na ye balia. Combien de temps on sali na musique? O komi na musique, tala kaka mutu na musique, aboti na musique. Azui ba koko na musique, atikala okende poto te. Azui ba koko loko, atikala okende poto te. Mais na dernière minute, wata memi ye poto. Ndeko na ngai. Foko lo bananza me merci, pe foko remercier mutu wana. Parlant na ningina lo babwe mon frère na ngai, eza malédiction moko ya mabe. Yamabe makasi ali rwana tina ba ambassade baba na kozongisela au passeport babo yo. C'est wata pe faut les Bible. Wata ko chele Bible na ndengeni. Mutesa zui passeport na yake yi. Alongwe wa latini wata. Tala siko lobi na fa na parler na zo tala. Merveille Rambo tata pa mola yo. Merveille Rambo a rejeté koya ya Venjoga na quartier la terre. Bon, il y a ça décideur. Donc, on est des collaborateurs. Cette émission sera aussi diffusée dans Fimbu na Fimbu. Et koleka c'est notre partenaire. Fimbu na Fimbu. Fimbu na Fimbu. C'est partenaire na ngai. Et koleka pe pa na ye. Mon frère, supprimer mission au Nyoso. Yoka, mon frère, supprimer mission au. Yoka. Au piège ngai. Au piège ngai. Au piège ngai. On nous piège ngai. Yoka, na ba kinga na kocha makolo na Fimbu na Fimbu. Mon frère, au piège ngai. Yoka, mon frère. Mon frère, ba utiliser yo. Nana ko utiliser ngai. Papa benga la police ba utiliser yo na okangisa yo na yebisio na zo kangisa yo na zo kangisa yo na kangisio vanda mo fo okendete na yebisa ki yo na début émission okendete eza RTVS 1 Congo Esengo wana chaîne na ngai mais to collabora kapé na Fimbu sika ko grimacer yoka okendete na yebisio yebi niveau tena ngabo misanga na banjo na mboko na bino yo le kaki na plateau kasi na yebisio mon frère na lobaki makolo na ngai na Fimbu ekota lisusu to silisa bien to si papa supprimer ngo nini o supprimer o longo lango mon frère o ngoso nga mabe eza mamona te na simona nzoto o simona na simona o sala ku infraction supprimer mission na yebisio nzoto wala nenga na porter plainte na yebisio parce que tu as non kango babilo kono ke besoin matériel na kanga yo na yebisio ngoko mana niveau na émission nga eleka pas qualité na zo kango matériel nyonso kango matériel tika na simba totalité akanda ngala linga ba jeote pour mes amis omusi mangana nzoto batu baotala biso sikoyo respecter na kango longo lango eleka pas qualité na tikelio kenani toleka oleka wa oleka wa na oleka na kange kamera oleka te oleka te no kanga ye no kange no buka kamera no buka kamera Congolais solo